Shalom. Oui, puis mikolo yo, tellement batu ba okufa ebele. Batu bazo kufa vraiment ebele. Na vanda banzoto na nzambe ngabi nzambe po nini boy. Yoka réponse à Seigneur. Le salaire du péché, c'est la mort. Ma beleki ebele. Ma sumu eleki ebele. Na momo tozali plus que Sodome na Gomorre. Sodome na Gomorre kutu ezalaki bien. Noé kutu ezalaki bien. Mais plus koleka batan wana. Batuka na mnoko totana temps de la grâce, temps de la grâce. Yango photo sala mabe belé. Chaque fois bana Israël bando sa makambo bando pesa nzambe kanda nzambe banda ko frapper bango ba moro tozomona ekoza pe kanda nzambe nzambe azo frapper oui nzambe olongola pe ba oyaye mais mingi nzambe azo frapper pe azo permettre ba kufa oyo parce que ma belle kebele. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est normal. Ma somme tombe l'équipe ba kufa. Yango il faut te repentir. Et ça la repentance na yo moko na nzambe. Place au tambola ki mabe, c'est nzambe pardon. Repent. We need to repent. Na kata église, ba jaloux ba tondi, ba ndoki ba tondi, ba hypocrite ba tondi. On dit que tu vas en place au kima. Ma bé partout. Mais pourquoi tu vas faire belé boy? Mais ma belle est belé. Bible est claire, le salaire du péché, c'est la mort. Ngano to bongisa. Et tambona biso. Oui, to botama to kufa. Yes, to kufa na temps ou ya nzambe. To kufa na tabando kite, to kufa na pona kanda nzambe te. Bana Israël banda omona bongo so frappé les ki banda zonga na makola nzambe pona osenga bolimbi banda ko repent to senga nzambe bolimbis vraiment sous église de Dieu to zangi oluba no esilité il y aura de cris de pleurs so to sengi bolimbisité so to continuer ka mabe oyo 2025, 2024 et comme aussi là.